par rapport à l'organisation, elle est qui comment? Elle est qui m'a bé. Na mabora famille. Ba organiser na ndenge na bango. Bango ba siama ki ya mo na vie fo oyeba da ko simba mbongo. Ba lenga ki na mbongo wana me ba yeba ki tie. Eza faire nani? Parce que les faire dali di kambala banga ba sa o ba salite. Biso to na kanda, to na bakanda même lamba dadi. Et il est 16h na kata morgue. To silika makasi en tout cas vraiment to silika ki. Merci beaucoup na balandiba na EHP Media ya Papa Edo Aman, EHP Media ya Maman GH, babi EHP Media ya mon boss Zide Makolo, EHP Media ya bi mon boss Didier manager na Paris babi Paris nde leleza ya koyinda, Paris nde leleza ya koyinda. Tout ça awa na artiste na biso moko ya munene na mboka oyo balobi dendo asala ba impact ya dégâts. Awa wali toujours kaka na be consolation par rapport à matanga ya vena biso dadi Gitambala. Na okene musika te na kopesa artiste na Zombote. Bonjour. Bonjour papa. Maman, bonne santé. Ah, santé, ça va. Mais les autres outils kotika ya na biso artiste munene dadi Gitambala. Yona dadi Gitambala boyeba na ndenge nini relation ni bozala kina ngona. Ngana ya dadi. Tozali na relation en tant que ba collègue ya théâtre. En tant que ba collègue yaya oyo alingaka batu nyonso. Yaya oyo aboyaka ko jouer na mutu te. Il est vraiment ça qui est un malamu pour na biso ba comédien. Mais baloba ki ve azalaki lulendo par rapport à moi parti na bandeko mususu ba biso ko posa pembe na yete. Baloba likambo oyo moni papa. Oyo moni te o lobate. Na mona ngote. Donc na mona ye bon mutu na mutu azana ma na ndenge na ye oyo azalelaka. Parfois yo na musika ndenge o juger ye. Ndenge azate pusana na ye sala na ye sola na ye o comprendre o yaza netinga na pusana pa na ye na sala na ye na sola na ye azalaki ya moko bien vraiment aza ya mo mabete. Mais balobi na famille artistique tango via banaye kobela azuma visite ndenge za la raté par rapport balobi po batu na batu bakomona groupe na bango NTPC tokanisa par boy siko groupe théâtre ensemble wana beaucoup koza ndenge ni babi boyina neza makasi bino na bino botana ba poison o na oyo bayoka na raté o na oyo bayoka na ezaka ditsa nini ko wela ka succès mbongo to ni kande na oto yebisa o papa mutela mutazala na motema na ye da motema na pona visite en tout cas bat bakende kotala ye na ebité bomona ba biso so ba ke kotala ya dadi babanda pe ko buaka babiloko misusu oke kotala ye obwaki e ko manena tamoko boye ye moko aboya ki visite pona nini ya ka suite ba internet ote ya yo kotali muninga vipe santé ne ko maki omoni ntosekitomi mobala lolendo tapis rouge mwana maternel a échoué ba beauté ba stemai o azaki nango omoni amoki tala pe sa biso mwa likambo o mitali pe bité o nde yango te nde na komi boye ba ya kotala ngame oyoka ba bengi po bon po to sana ba pela libanda to sana bandeko ba libanda Bastardine Makusa, Mwasa Michel, Yohani Vata, Yohani Moyo, Mwasa Kilemboyo, Akoro Salela Moni Dendo na ye, oh ya yeba, camarade na motema, chimène ba couleur. Et pourquoi pas Blandine, le mama, écran géant na kata Paris, Akoro Monangai, Ndenga yebelinga, Ndenga uta mikila yaka, ah charmante Dendo, toke na moi, Kapela, Tolia. Moi tabande ka salaka moi liboke ngele toto ala matanga tona kapela pour matanga ya dadi ah oui tona kata kapela nde to sa tona kapela bage kunda dadi me biso na kapela moi liboke ba yayo makelo esalo eza to inviter pe ba bralima ba bra Congo ba action poto sala sala wana siko moni babiloko wana ya isa ba nostalgie ngela biso santé sanga bien te na yindi na kondi na tikali bena tusuki tomi na te mobala lolendo mobala pembe mais nous sona ile tout a besoin de travailler sima
babiloko wana souci te bomié. Ah kasi. Bon, au moniteur on va comment il n'était pas au salaire d'opération. Donc à partir de l'opération wana ndé a taki souci. Opération ezalaki au juste ya nini? Azalaki na maladie na motema. Bon, wana vraiment na yebite nga na yokaki ke fallait basala yo opération motema. Sorry cirrhose, sorry cancer, sorry nini. En tout cas on a précisé te mais du fait que ya belaki et c'est nga basala l'opération et malade wende eliaki vraiment. En tout cas eliaki peja dadi bomona ki ba image moko boy ba vie ba kene kotala ye. Vie ba kene kotala ye ba publier yango pe. Po bana poto total à trop total à biloko belé bon mona kiango état de santé ya dadi mais là comme une état opération bon ponanga ya dadi bangaki mais basala ki mataka ko banga na souci nde yango et memeli biso mobala lolendo tapis rouge to segotomina mwana maternel a échoué il y a déjà échoué. Tu comprends? Tu as aux alaki moi na première primaire. Pour la première primaire, je suis échoué. Donc il a dit tu as échoué. Aux alaki moi na maternalité. Tu l'as ma case. Merci beaucoup. On continue toujours que le ya dadi qui tamba ya dadi qui na biso malamu dadi. Mais par rapport au soulèvement pour moi moké. Par rapport à l'organisation elle est qui comment? Elle est qui ma B. Elle est qui ma B par rapport à ni. Organisation l'équipe mabe du fait que bami kontina biso bazo sunga biso TPC to comment te bami badam Maman Olive Maman Denise bayaki na participation bango comme il faut. C'est normalement mbongo wa pesa qui se monte c'est combien? C'est $40,000. 40 combien? $40,000. Et comment na maboko ya nani? Ya famille. Lelo a TPC ezongi sima et comment makambo ya famille mais tozali na loko muswa ko sala te ya ko loba te ya ko défendre te Maman Denise tango ye alukaki ne famille nde munde zwaki mbongo wana omoni famille nde zwaki mbongo wana Maman Olive tango ye bazwi mbongo wana nde yango esalaki biso ke organisation etizala maboko ya famille na maboka famille ba organiser na ndanga na bango basiamaki ya mo na vie fo oyeba da ko simba mbongo balengaki na mbongo wana me bayebaki te eza faire nani parce que eza faire dali di kambala banga basala o basali te biso to na kanda to na bakanda même elamba dadi et ye 16h na kata morgue to silika makasi en tout cas vraiment to silikaki et non ce que c'est organisation NTPC to linga to bake et c'est la bonne dernière fois mais le col les aki ya famille comment se fait bino boyebi jour bembe bima boye na bino mabosane la mama we na ndako ni tete major zolo pour major apporter un plus notre producteur en tout cas na félicité à passer merci beaucoup et le rona papa na biso JP Masamba organiser ba obsèque tine to za boye ana na capella toujours na fondation to kanisa on comprendre mais famille ya dadi ba pesi ndeko na bango valeur te eza pona biso ba comédien te eza pona o papa masumu de Brende en tout cas na Constantin eloko wana te o ya mabenga na moni eza famille ya dadi di Kambala famille pe désordre bandaki ko banda na morgue na mana bosaki wana bino moko bosa batemo bomona la elambe yaki bomona kiango pele bako elamba bimu kuse o elambe bimi boye eza famille na ye bongo bino bozalaki a contact na famille te pona nini toyebi toujours bozalaka contact ya pululu bozalaki a contact na famille bosali boye bozongisi we batu soto le tomoni matanga ya dadi batu bayebele te par rapport à ni bimisi ebeme mibale même jour et bembe toyebaki ebima vendredi jour le bakundi et ko mama ko jeudi batu miso benga boye siko ezalaki nini bino mais attends na famille to ndengeni bon suite ya dadi di Kambala Ntsusuki Tomina mobali ya pembe
mobali ya elengi tapis rouge papa bio monsieur bio na ya journaliste na biso Kamo Lopez mama Lopango kolo Lopango futelaka te ezalaki na ba décadence ya jour ebembe ya Daddy Kambala elingo bima vendredi poto kuna samedi ya Kamo Lopez engo ma jeudi to kuna vendredi suite ya papa Mbonda ya Fikin papa wasala Mbonda Fikin yene mdakufaki alors ndenge bamikonzi bakotelaki réunion nde yango esali ke Kamo na Di Kambala babimi jour moko papa wana abimi lelo po bakunde lobi donc ndenge basola bango bato ya likolo bamikonzi bino wana eloko oloba te masumu azalaki wana ti ekoma ke ebemba dade bima jeudi papa masumu notre président azalaki présent nde bakangaki bango na bango bato ya likolo yango moni esala ebongo mais quelque chose ba désordre matanga nyonso mbala ekundami lelo Dadi akundami Kamo Lopez akundami ça va déjà mais to moni boleli mingi par rapport à organisation mbongo famille compte bloqué par rapport à quoi ezalaki maka matanga to yebite to yiko loba nini pona yango to retenir le loko nini conseil nyo ko pesa na mbala sima na bakonta mbongo yango to lobi boye famille to bimisaka pauvreté te c'est pas dit que le kola dendo sala ka théâtre bokabangai et que lelo songa na kufi famille nanga bosa incapable ya kobimisela nga même $500 $1000 po boyebi ke masumu de Brenda Zali ba Moliva Zali mama Denise aza akokundela biso ele ba ko pesa mbongo bobimisi bo pauvreté na bino mobimba non yaona biso ba ebete basana nani affaire zaki ya Daddy Kambala Tsusuki Tomina ozo comprendre bango moko ne basali fausse organisation comment biso toka na roboto na bango organisation na bango papa yombo tozaki na bino to swanaki to sala o senga to sala donc to tigele bango basala o banongo posa yango moni obsèque ya Daddy leki boy chose leka pa na biso moko bomona yango bomona ki ya mundu erindenge leka bomona ya pululu ndenge leki kitoko bomona ya mame waso bomona ya maami ndondo en tout cas obsèque na biso soki eza organisé na biso moko bato art tozaka na planification mususu bango nde lokola mbongo eza nini lokola bamonaka basungaka biso po ba mama Denise ba mama Olive mama di mama merci beaucoup pona ba aide na bino en tout cas bolemba te bo continuer ko soutenir car po le so bobi côté lokola pa Daddy esali boye to tiki bango bo tiki pe ka soupas bo continuer car po to za bato na mai na makila to ko kenda kaka ozomona yaya donc to ba ke bolemba biso te pe ba famille na biso boye ba ko soutenir biso tant que toza vivant et non ba wela ba mbongo na biso to kufi bo bimisi ke mwana na biso pendant que na sabo bo sala ngelote pola na okufa boyo ksebemela nga soni eza mabebo biso soni komona ka ya Daddy obsèque na ye o bo sali bino bo boye biango mokili eloba bino famille ya Daddy o bo sali boye biango mais tolimbisi bino po toza ba artiste to komemala mabe ebele bete po lobi to yebite c'est un peu ça. Merci beaucoup Dendo, merci pour na tana yo opesi biso par rapport na ndeko so balanda yo numéro de téléphone pour bako zo ndengeni numéro Dendo na yebi ke bato ebele bolela boso ka numéro nanga Dendo na bino yeyo dans numéro nanga ezali code mboka ya Willy Musheni boyebi code ya Willy Musheni toujours ezalaka ye 89 64 49 095 oyo kobeta yango azwi Dendo na bango. Merci beaucoup tokomi na suka merci na bandeko nyonso oyo tolanda biso balobi ya mabe tolobi ezali te mais tolingi tozala nde analyse par rapport
matanga ndenge leki po yepatali artiste makamno teleki bien mais malgré ba métatante ya famille na ba artiste ba leli ndeko na bango akundami bien te même population ba leli même bana quartier ba lobby o eloko ba kokundela ngo yango na te na dadi mbongo bapesaki ya matanga babi mbongo ezalaki te soki ndenge nini toyebi te apesa na compte bloqué par rapport à nini famille te compte bloqué to comprendre bango te yaya boko te compte bloqué na matanga ya nani boza faire na nani wana tsusuki tomina ye moko soka telemi boye ata mpo na nga dadi aoboye eloko wana mais lelo boridikise be badadi bosabotanga partir à morgue otoaka baby boye na boye bon ça va merci beaucoup tokutani mala sima bye